Très bien, merci. Bozali Ebele, Bokolanda Bisso, Siotia, Maloba officiel, merci pour votre confiance et fidélité au bon message nango toujours. Ko pesa na chaîne Oyo, na pesa kabino confiance, ou on a fidélité. O bozala kanango, nde pesa kabiso courage ya ko servir bino natan Oyo. Bozela kabiso to servir bino. Zalinga yo bino gradimu ya autrement dit. Le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo, Bipayoapi. Toko se la bino mosala na mokolo ya lelo. Alors tozali awa toko informer bino na système toujours il y a édition spéciale donc comme on dit déjà attitude na ngai o naza nango na émission oyo ezali attitude moko ndenge nazalaka te donc boyebi bato bozali ba abonné ya tia maloba bato pe bomesana kolanda gradimu ya boyebi comment est-ce que na vibraka na ba émission mais vibration wana na émission oyo na kokoka penza ko tia yango te parce que na osala émission oyo avec beaucoup d'émotion na ko mona ba image yango pe na ko proposer bino ezali interview moko bande ko na biso ba confrère na biso ya Top Congo basala ki na ministre ya intérieur na kombo ya Peter Kazadi donc aza déjà ministre sortant et bazwa qui est par téléphone alors on a lundi émission wana et neutraliser ngai nde omoni na ye lisusu liboso ya ba télévision poto solola na ba congolais et puis na kotiela bino ba image wana bino pe na banda kubisika bokolanda bopesa ba point de vue na bino soki ozala ndenge moko na oyo ngai na lundi pe na yoki nakati ya masolo wana. D'abord sengel toyeba ke dimanche selon les informations il y a FARDC topé ba service à sécurité ya mboka na biso ba bengi yango coup d'état donc tozala ki visiter na ndeko Christian Malanga oyo ba ndeko ya FARDC pe ba ndeko ya garde républicaine ba kendaki ko attaquer ye ndenge akende ko visiter palais de la nation pe abungisaki molimo na ye uta mokolo ya dimanche mais vraiment na kofanda mingi wana te parce que ba analyse et salami ebele déjà na sujet wana pe bato bazo continuer ko sala ba analyse likolo ya sujet wana mais eloko na yeli lelo ndenge na yebisi bino ezali Olanda maloba ya ministre intérieur na bandeko na biso ya Top Congo nazobenda makanisi ya président de la République soki ngolu ekozalo kuya na émission oyo to pe ba service na yo bakokuya na émission oyo sengeli oyo ba ete ba kongomani bazali na pasi na motema bato yo ko pesa confiance moi personnellement ce sont des avis personnel donc ngai na moni neti bako sunga yote na sima kolanda émission oyo to pe interview oyo na moni ete baza nzinga ya mokonzi ya mboka bato président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako pesa confiance on dirait bako sunga yote déjà kolanda maimaleka ki mokolo ya dimanche selon mes avis na mona ki ete consort ya Moïse Mbie le pasteur Moïse Mbie et kokaki kobeta mate ezali na lobi bien ezali ba vie na ngai donc na monaki ke concert wana koki kobeta mate pourquoi parce que ba service ya sécurité bazalaki non na maîtrise ya événement wana te donc événement wana ezalaki lokola surprise na ba congolais ezalaki pe surprise na ba service ya sécurité parce que ce que ezalaki bongo te nde bandeko oyo bakotaki na palais de la nation te donc biso tozali bato oyo tozwa pe ngolu ya kokota na palais de la nation kokota palais de la nation ezali lokola kokota bandako na biso nde tokotaka te kokota palais de la nation ezali kutu te lokola okoti palais du peuple donc kokota palais de la nation ezali te lokola tozoloba assemblée provinciale non kokota palais de la nation ezala ba barrière donc faut quoi franchir ba barrière wana nde okoti na palais de la nation donc ti bandeko wana bakotaki ba 8 ans ya kotia ba téléphone ko sala ba vidéo na bango on sous-attend que ba service bazalaki na information wana te bazalaki surpris de même que population ndenge to mona ki ba image alors na ndenge na bandeko ba na vie na ngala mona ki ete
consort ya pasteur Moïse Mbi et Kokai Kobeta Mate et tolandaki communication ya Gentilingo Bilambaka wazali bongo gouverneur de la ville province de Kinshasa à Lobaki était consort eza suspendi mais après toyaki kolanda communication moko ya ministre intérieur vice-ministre intérieur Peter Kazadi koloba était consort eza maintenu et tout le monde peut concert ebeta maki donc moyen ko tchaba commentaire rebelé ezalité parce que eza événement aussi et salami mais ba congolais mokonzi ya mboka soki akolanda biso to pe ba service na ye soki kolanda biso to sengi émission oyo ekomela mokonzi ya mboka pe ba service ya mokonzi ya mboka ye moko amona compétence ya bato a kopesa sa confiance. Dans quelques jours, aujourd'hui nous sommes jeudi 23 mai 2024 et dans quelques jours gouvernement ya mama Judith Suminwa ezobima. Alors to éviter ceux qui tozala toujours na bateau bazali ba compétent parce que quota ya parti esengaki toujours kozwaye topé kozala bateau oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ke azali compétent pour répondre à nos besoins ya ba congolais to yebi ke ba congolais bazana ba besoin tellement ébélé oyo bazali kozela na deuxième mandat ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors ngai nazo senga na président de la République pardon atala nanu makambo ya bakota te mais atala nde batu oyo bazali compétent pour répondre à ba besoin ya peuple naïe. Donc il y a besoin ya ba congolais parce que président de la République a besoin temps pendant campagne naïe ya ko solola ba congolais yo moko monaki mokonzi ya mboka ba besoin ya population nayo. Donc je pense que ceux qui ont tali interview oyo ministre intérieur na kosala ba commentaire mingi te parce que ezali makambo ezali lié na sécurité. Alors lokola nanu ba recherche de continuer ba ko luka kozwa ba information à 100% yango toza ko se réserver mais tozali pe na maloba ya koloba tozali na maloba ya kotia mais toza ko se réserver parce que ezali makambo ezali lié na sécurité ya mboka pe sécurité ya mokonzi ya mboka yango toza ko se réserver mais ngana ko senga kaka na mokonzi ya mboka ye moko alanda émission oyo na sali to pe édition spéciale oyo na eko sala na interview oyo na zotikela bino sikoyo bolanda ministre intérieur Peter Kazadi et pas ba confrère na biso ya Top Congo makambo ya lobby. Alors boko tirer conclusion na oyo ngai pe na lobby. Donc pour ngai mokonzi ya mboka na gouvernement ya sikezo bima ya mama Judith Suminwa atika nanu makambu ya bakota ya ba parti atika nanu makambu yo quota ya regroupement quota ya songolo pakala mais atie la biso bato yo bako répondre na ba besoin ya ba congolais. Donc nazotike la bino skoyo bolanda nanu interview oyo ministre intérieur asalaki na bande ko na biso ya Top Congo et bobo sanate bon s'abonner ebele na chaîne o tcha maloba officiel pe bo aimer bo partager des missions afin que epé sa biso pe sous courage to continuer ko servir bino na temps oyo to mesana toujours ko servir bino ko landisa ya ba attendement na bino. Donc bon en interview au ministre y intérieur à Sali et puis on se retrouve à la prochaine. Moi je vous dis déjà portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Merci mingi, merci Nengo Ndibiko disposé Natana yo pour na kopesa biso quelques informations pour na biko zali sika soit en route soit na événement au Isaïe Kosama na palais du peuple. Alors 3 jours après tentative ya coup d'état mituna etuna maki ebele ba congolais ba banaye kozela ba réponse tokoye ko retenir nanoni na mokolo ya lelo au sujet ba information ya yambo au bo récolté. Par rapport à nini? Par rapport à la situation de manière générale, bato batuni, bato wana bazai banani, bato wana ba utaki wapi, bato wana ndengeni ba koti na facilité na Kinshasa, ti ba koma na l'une des communes
les plus sécurisés, on a l'une des avenues les plus sécurisées pour ne retoucher, ne kotati na kati ya bureau ya mokonzi ya mboka. Est-ce que bozui déjà biyano na mituna wana? Toza na biyano na ndambu ya mituna ndenge utiko tunana. Ya liboso batu wana bauti libanda mboka. Bakotelaki na mboka na biso na province ya Congo Central. Bazui temps ya ko recruter batu kuna. Bazui nganga moko sur place. Oyo ayebisaki bango manduki ata babeti ekozwa bango te. Balongwe kuna baye nzela na mituka ya ba privé, babotoli mituka ya batu, babomi bamususu. Mituka wana nde esungi bango bakoma ti Kinshasa na ndenge bakendaki na résidence ya honorable Vital Kamerhe. Kuna bakutanaki na distance, police reagisaki nde bakimi balongwe kuna bakei kokota na bureau ya mokonzi ya mboka ndenge bomonaki ndenge bango moko bazali kosefilme. Kati na bango ezali na ba étranger, ba américain bazali na kati pe ba britannique bazali na kati. Ba congolais pe bazali. Voilà. Alors, la question que beaucoup de Congolais se posent, ezali ndenge nini bauti Congo. Donc on confirme que bautaki nde Congo central bakotelaki na nzela ya Brazzaville te. Nazo se réserver na koloba pays oyo bauti. Il faut réunir tous les éléments avec certitude avant totanga mboka nini bango bayelaki. Mais ce qui est sûr, ezali que bauti libanda mboka bakotelaki na Congo central. Pour mingi bazali na ba passeport yo moko lobi ba américain banani, ça veut dire que bakotelaki na nzela oyo bakotaka so yo mutauti na bamboka libanda na aéroport to na niveau ya frontière misusu. Ba information na toko pesa yango avec certitude dans les jours qui viennent. Enquête eza au salamala dessus. D'accord. Ndenge nini bakomi na Kisasa na facilité boye alors que bauti na Congo central nzela ba opérer ndenge lobi ba botoli batu mituka et tout ça ba service ya mboka bazalaki alerté te. Eza boye tango balongwe na Congo central ba mataki na esprit de vie o isalaka transport. Donc eza neti yo za na mutuka na isalaka transport batu baye balobi bazali ba client ba mati tozo kende Kinshasa komi Kinshasa o batika yo kende na mutuka balobi te tobotoli mutuka tozo kende nango makambo mususu ndenge wana isalami wana bazali déjà na ba tenue na mindoki na bango pe moyen na expliquer na étape en ezate c'est sûr que bazaki na civil. Alors, donc voilà, Bakoti Bongo, mais malgré tout, Maître Peter Soki bazalaka na tenu, balinga koko tate na ba entrée nyonso oyo ba service de sécurité na biso ezali, quartier général na bango, d'après information oyo tozwi, izaki kaka na kati ya Kinshasa awa, place ba sanganaki, pona ko bazalaki kofanda. Mais pour bazwami tukao bazwaki na nzela ba botola wana c'est que bazaki armé déjà. Ah bien sûr que bazaki na manduki preuve ezali ke babomi batu. Nazongeli motuna na ngai bakoti na Kisasa ba opérer bakei tina Gombe tina bureau ya mokonzi ya mboka. Population bazo tuna ba service ya l'état na minute wana bazalaki wapi. Omoni batu wana ba yé par surprise. Ils se sont comportés ndenge ba terroriste bazalaka. Terroriste à cause de la kaka ndenge tozo solana boye. Yoza na studio orika kaye a mutuka et tout na porte côté. Alors, ils ont créé na no mois panique avant yo o reprendre ba esprit pose à ba disposition ni yo se défendre. C'est ce qui s'est passé. Baye ba koti na barrière na vitesse ba koti na kata ya lupango ya bureau mokonzi ya mboka bakoti kuna le temps pendant ce temps là ba service na biso ya sécurité o bazali komi kuna il fallait ki bazwa moi ngonga ya kozwa stratégie nini ya contrecarrer bango et c'est ce qui a été fait. Les a démantelé dans une trentaine de minutes. C'est ce qui est positif, c'est la capacité de réaction face à un acte qui ressemble à un acte terroriste et sengeli
la force est à la capacité à rétablir la situation normale rapidement. Et c'est ce que nos forces de défense et de sécurité vont faire. Maître Peter Kazadi, Yambote Tolobe la réaction, Tolobe la prévention, ba service et la sécurité, yolobi ba côté le bisona brusquement quoi, ba zubino par surprise. Mais moussala justement ya ba service et l'État, ils allaient quoi éviter que likambo ya parce que les lozolo ba réagir en 30 minutes ba contrôler situation mais ce qui m'a kamusu c'est salamaki pour ba côté na bureau moko Zamboka s'il était là ou si ba service muso bazalaki ce qui vital caméra qui sous likambo au-delà ya ba policier na wana ba koyaki. Je ne pense pas que bolinga bolo ba à l'aise boy. Donc ça veut dire qu'il y a eu faille quelque part à un certain niveau il y a ba service na biso. Na évité olinga ki toloba tozo lela to tuni mutuna nazo expliquer makamndenge liki yo zolo ba genazolo ba à l'aise. Donc il fallait qu'il aille là ou bien il ne fallait pas répondre. On les laté, on reconnaître qu'il y a eu faille quelque part dans niveau ba service. Non. Ngai naza responsable na koya ko ibisao na media te ke boye na boye nazo ibisao yo ndenge elekaki na réaction ba force na biso isalaki. Ce qu'il faut retenir est que ezali un nouveau style de menace au touti kozwa toza comment dire tozali insensible te poto lo ba ke non makamnyo seza bien elekaki bien te. Batouana va surprendre biso, ce qui nous revient maintenant en tant que responsable, les alliés, toba qui sa niveau na biso en intégrant ces modèles de menaces pour que prochainement il se répète les sous-stés. Tolobe la réaction, il y a ma pinga ekolo. Tango ba komi na palais de la nation, ba koti na kati ya palais de la nation, déjà ko kota na bureau mo konzamboka biso na mosika to e barageza hyper sécurisé, masasi e betami pendant de longues minutes, c'est pas vital caméré. O ezali pene wana, ndeni ba uti kuna ba attaquer puis ba koti na nous avant boya ko déloger bango. Aux autres nangana ibiso ndenge nini basali. Mais basali yango biso nyonso tomoni. Ce qui est important, c'est qu'ils ont été contenus. Ils ont été indengé Salamaka le 11 novembre aux États-Unis. Au retour, que Basaraki Ndengenin, Basaraki qui est terroriste, Bamati avion, Baki Batouti Nanda, le 11 septembre 2001, Bazouaki, terroriste, Bazouara, vol commerciaux. Bazaraki Teneti Batouana. Attendez. Togendeka Ndengozobana. Est-ce que l'avion va m'attaquer sans contrôle? Oui. Mais Batouana, il n'y a pas qui n'a contrôle l'avion. Et il y a aéroport. C'est déjà un problème. Bazalaki est belé neti baoyote, Bazalaki armé neti baoyote, Bazalaki n'a pas tenu neti baoyo. Problème comité n'a pas de la nation. Armé toté. Problème est ali à action terroriste oyo bazo sala. Mutu ba terroriste bazana lolenge na bango na lolenge belé. Dès lors que ça porte atteinte à l'ordre public, c'est un problème sécuritaire qui se pose. Toloba na oyo tiko salama na Slovaquie. Premier ministre ba tiré à bout portant. Alors au Kenegotuna kuna que non ba salami ndenge ni sali muto se camoufler aller à profiter na moment mongo boye a sali wa kwa osala. Ce qui compte est ali réaction à ba force pona qu'on maîtriser. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux autres exemple, moko yabat, motabeti premier ministre slovaque Massas Azaki moko. O ngala zolo beleza commando, bino moko bolobi yango za commando, ils abattu belé, bazaki na ba armes sophistiquées na ba drone. Commando yo kanga bien. Commando wana ayakite na mutuka moko militaire, tomoni ke mutuka wana izo constitué menace. Commando aye na mituka privé, mususu kuto na plaque ya l'état. Donc, à Botoli, Mutuka, Neti Botoli, Mutuka, Thierry Kambundi, Nabami, Bibake, opéré Nango. C'est la même chose. Donc, ce n'était pas que quelque chose de visible, Batwazo, Monezo, Yabatiki, Ango et Salama. Ils se sont camouflés, ils ont commis leur forfait, mais on les a maîtrisés. Bon, Tolobela, au lobby, au lobby, il y a un service, mais enquête, tu as dit que Efungwami, tout d'abord, au yoki ba réaction à bateau nyonso, na ba opposant, ba lobby za théâtre, ba musu boye. Que répondez-vous en tant que numéro 1 territorial, na bateau bazon di mela likambwana te
pe bazo critiquer sévèrement ndenge bo gérer dossier na ba faille nyonso nazo relever. Oyebi mikolo nyonso tozo déjouer bakou. Alors chaque fois qu'on déjoue un coup, il y a, ceux qui sont opposants chercheront toujours ba moyen ya comment dire kokomisango pamba. Soki netike toyebisaka batu ke tokangi batu na esika songolo balingaki basala oyo basali oyo mutu balinga kolobaka no lokuta bazokosa oyo bimili banda basali action ba maîtriser bango bozolo bate bazokosa. Alors nous ça nous importe pe ba oyo bazokanisa ndenge wana mutu oyo aza na bwanya akokanisa action ya ndenge wana po na yoki ba mususu bazolo bake ba visa ki vital baboma ye po akoma président ya assemblée te. Les lois à l'Assemblée nationale, IDPS, yango moko, ils ont 150 députés. Vous pensez que ceux qui sont députés, wana ya IDPS, na ba allié na biso mususu, tolo bakake vital aleka na primaire te, alingaki koleka. Boyebi ke batunyo so bazai kozela mokonzi mboka a désigné des candidats président ya parlement. Ceux qui président alingaka kamere aleka te. Est-ce que alingaki ko favoriser que kamera participer na élection ana gagné yango? Ezali batu bazali motema mabe les akolobisa. Ezali menace contre les pays et nous en tant que responsables toujours gérer yango comme tel. Ba mususu bakoki koloba bakoki ko spéculer ndenge balingi, on n'a pas intérêt ya kosala moi mise en scène un modèle pour gagner quoi. Évidence politique ni ezali na sima ya batu bakende bakota ti na bureau mokonzi mboka après babete la biso maboko ke non biso tosali on gagne quoi dans tout ça? Nabamboka misusu, on s'attend à ce que 2 jours, 3 jours après Makambo, que des têtes tombent, que des sanctions soient prises. Mais on dirait, bon, oui. Enquête, Ezali Kosalama, les responsabilités des uns et des autres seront établies et une décision sera prise. Bah, résultat, enquête, on a toujours un camp. Poto yebi, enquête na Congo, auditeur moro d'ailleurs à l'obi et Banda Kame. Non, il ne faut pas chercher toujours tourner, pour le toujours tourner nini état nabino Ambouri, tourner vos responsables politiques en Ambouri, de Bobanda Kaka Bongo, et Souka Kaka Kandengwana. Enquête et Salama, des mesures concrètes seront prises dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Bino Badbo Messani Sabiso Bongo. Ce qui population azotuna et passe ça passe que Bino Bongo neti na dossier nini. Non, maître. To bandaro kotanga ba dossier ba enquête fungwama et comment na sukate to avancer. S'il vous plaît. Oyebi très bien que na mboka na biso très souvent ba enquête ba annonce ango avec pont. Vous avez l'image négative de votre pays. Mais parce que c'est collé dans votre subconscience. Donc, vous influez négativement sur la marche du pays. Ce n'est pas bon. Il faut que vous soyez positif. Tangelangai enquête nini salamaki namboka epesi résultat te. Bon enquête nyon soki basali yango ezali pona ba réunir ba éléments soit pour inculper quelqu'un ou pour l'acquitter. Alors tangelangai enquête yo monaki ba éléments. Oh il y a inculpation et monani mais ba inculper mutu anate. Bon, natuni motuna mosusu bo annoncer auto lobby parce que na okota na nzela wana ya polémique te parce que madame nazolo ba webi yango très bien. Ce qui ont rassuré arrêtez de vendre toujours négativement votre pays. Ce qui ont rassuré Bisso, ce qui ont rassuré Bisso, ce n'est pas bon. Ce qui ont rassuré Bisso que cette fois-ci les enquêtes seront bien menées et que Batoubaza en a patience. Les enquêtes ont toujours été bien menées. Oui. Chaque fois qu'on rend des conclusions, vous êtes toujours les premiers à dénigrer, à... Yopesa biso ba image wana ya mabete. Soki ya malamu ezali to ba ya malamu. Mais conseil ça la marabout. Oyo nanu likambo ya malamu etikala ko sala matin na mboko. Tout ce qui s'est fait ezaka ka mauvais. Nyo sezo sala na mboka ya Congo, mboka na bino moko. Ezaka ka mabe. D'accord. Nanu totikala batikala ko sala likambo bien na mboko te. Nyo sezo sala mizaka mabe. Bon. Tozong à la sujet, le sujet tozo lobela parce que bo lancer auto mokolo ya lobby, il faut to kabwana nayo bo lancer auto mokolo ya lobby, patrouille mixte FRDC na la police.
ekoleka ndenge nini et puis balakisa ça ndenge patrimoine ezosala makaka bino oyo bokoya bokobanda ko critiquer maître topesa s'il vous plaît nous ne sommes pas dans la polémique tozotuna yo oui tikangai opesinga maloba je m'adresse à l'opinion nationale qui me suit oui mais kobanda ko juger bisoté na population s'il vous plaît. Opinion nationale, oyo ezalaka toujours négative à toutes les initiatives qu'on prend. Batu baleli place kuluna mboka bakonzi bazosala lokote. Tozui opération Panthère toche. Babandi ko traquer bakuluna potelemi droit de l'homme mais quand les kuluna là tuent, vous accusez l'État. Quand l'État envoie ses services pour lutter contre cette criminalité là. Ah, ils ont la mamabe, il ne fallait pas. Ils ont nini. C'est toujours comme ça. Et là, revenons maintenant à la patrouille mixte. Il est normal, dans un pays, lorsqu'il y a des menaces comme celle-ci, vous ne connaissez pas tout. Là où quand nous prenons des décisions, c'est en fonction des renseignements que nous avons à notre disposition. Ces gens-là, ce que vous avez vu n'était qu'un petit groupe, puisqu'on a continué à les démanteler. Il y a même des femmes qui ont été arrêtées. Alors, nous prenons des mesures pour essayer d'éradiquer tous ceux qui sont dans ces complots-là. Ils sont nombreux. Il y a des Congolais qui sont ici à Kinshasa, ils sont disséminés à travers la capitale. Nous avons pris des mesures pour essayer de faire face à cela. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. D'accord. Alors, parenthèse par rapport à l'Ikamba Bakuluna, na yo quitté, en tout cas, la émission na biso to yo quitté que ba Congolais, to ba Kinois, ba critiquer opération Panthère Noire, ba saluer un mot. Toutefois, ba lobby. Ce qui est les Kina médias na yo te, qui na ba réseaux sociaux, d'accord. Les sociologues, ils parlent de tout. Problème te, yo zali pe mo ponami a peuple, oyo karapé population parce que au vanda rapé na site yo karabato. Na yo population makasi. Oyebi très bien que avec la population. D'accord, mais justement on dit bien que l'opération Panthère Noire ils a salué la population mais ils ont déploré des dérapages à la police. Né bazo kanga batu na désordre, né bakomi ko profiter na sima opération wana pour bâtir batu mal à l'aise. Binonde Nathalie conscient na quelques dérapages, moi-même j'ai dénoncé et j'ai donné des instructions. La société humaine fonctionne comme ça. Toza parfait na sa moi awa. Mutu moko te akoye bisao que tout ce qu'il fait est parfait. Non. Il y a toujours une faille liée à notre nature humaine. Et ce qui compte pour nous dirigeants, c'est de toujours être derrière pour essayer de rectifier, pour que ça aille bien, là. Et nous faisons ça. Moi, personnellement, j'ai veillé. J'ai déjà instruit commandant, il y a opération Wana. Tous les agents, ils ont respecté droit de l'homme, ils ont respecté les règles professionnelles, il y a la police, ils sont passibles de sanctions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Maître Peter Kazadi, to retenir nini? Ba Congolais bazolanda yo lelo na le débat, ba retenir nini sur suite ya makambo eleka ki dimanche awa na Kinshasa. Nazo senga na ba Congolais bazala calme. Ba bandi wana ba mekaki aventure na bango esukeli bango ndenge suki. Tozozo ba mesures pour renforcer les conditions sécuritaires sur l'ensemble du pays et spécialement dans le site stratégique Oyamboka. Nous avons tiré des leçons. Nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Que non, tout va bien parce qu'on les a maîtrisés. Non, ça nous interpelle. Ça interpelle nos services et nous sommes en train de réajuster notre dispositif sécuritaire pour que Babilo Kwandengo Anato Mususu et Salamadi Susupi. Merci. Donc, Banamboka Bazalana Kimia. Mboka isa calme, sécurité isa bien, mutu akotungisa mutu azate, bouclage ezate, patrouille ezali, opération moko normale pour diriger, pour décourager ba bandes armées, quoi disons, bandes criminelles, je vais dire, c'est comme ça d'une manière générale. Ceux qui bakouti policiers, soldats, aux alliés des services, aux autres se promener avec des armes à des aires suspectes, on t'arrête. Bakuti opé civil na ba pour condition moko ya bien té aux présenté moi nini moko ya bien té ba ko interpeller yo. Voilà l'objectif ya patrouille ezandengwana. Citoyen normal akotambola na ye ndenge esengeli sans entrave na liberté na ye.
oyo akotambola na ndenga mabe, les forces de l'ordre bako interpeller. Merci beaucoup. Alors, deux dernières questions avant de se quitter. Ambassadrice, il y a États-Unis. Alors, qui dès les premiers instants, il y a tentative, il y a coup d'État, que Mboka Naye, à la disposition, Nabino pour la Rosunga Bino. Est-ce que déjà, pour établir lien à coopération pour Batumusu Bazotuna, les États-Unis, extrader, citoyens, na Bango et tout. Est-ce que vous avez pu avancer dans le sens où na gouvernement américain? J'ai été contacté personnellement par l'ambassadrice, le même jour par l'ambassadrice des États-Unis. On avait échangé effectivement à Makambo et à Komi, et Zali Makambo et à Ibisa Kingai, à Lobby, Bazali disposé à collaborer au cas où les citoyens américains sont dans cette cause. Alors, par rapport à Bozoyoka, que les États-Unis a extradé, nous Tozali saisi officiellement na demande en adresse. Dernière question, image peso vu belé malheureusement, il y a militaires, se filmer en pleine opération et tout. Comment vous gérez tout ça parce que et quoi vous en avez répercussion à ma baie sur image yambo canabiso. Parce que les militaires ont l'interdiction de filmer les opérations qu'ils mènent et surtout les mettre dans les réseaux sociaux. Je pense que le commandement Batouana, il y a imité Wana et qu'on s'occupe na Bakawana. Merci Mingi, Maître Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre intérieur par rapport à l'information Pessibiso. Au sujet, il y a Maeleka qui dimanche, tentative, il y a coup d'État. Tozu, réponse, n'y sauté, mais Toyebi déjà l'essentiel sur ce qui a été fait et on espère que vous communiquez toujours autant pour être population Azala informé en temps réel et le moment venu peut-être en banquette aussi là toujours la bonne information sur origine Batouana nenge bakota ki na Kisasa et nenge ni ba opérer surtout ba responsabilité ya bato nyonso. Merci nayo pe mokolo malamu.